Pouloulou a regoté la vie de leur poison jamais. Jamais, aucun jamais. Pour Pouloulou, Aza leader na ndengena. Vie de leur Aza leader na ndengena. Mamé Pela leader na ndengena. Surtout Koutani, au senti que bateau bana même synchro. Bateau est synchro, synchronisation est bateau ba messani nelo au monde. On a aussi un mouvement moroboya accompagnant on a malo. Asimba Kisite, puis na race Kisite. So na race Kisinde, bongai bon batuné sonde balbeka pour la jouer à soutenir. Et ça les bateaux même ngapé na jouer soutenir. Et ça les ba rendre ngo ya no ba producteur ba. Mutema mabepe nya rentre bino pe. Na kitambo bana kitambo degré ba sepeli na mama Olive. Degré kitambo mobimbe sepeli na mama Olive. Ba moni mama Olive atindi pena camion ye kotika biloko na lupango ba Pouloulou vraiment degré bana kitambo ba sepeli na mama Olive. Bawe basala ki vie de leur examen soki na kindoki na bango so na ba hôpital na bango nde ba moni ke Pouloulou a tchaki vie de leur en tout cas nzamba limbi sabino ko kanisela ka muntu mabete pour le quoi beaucoup te na ngote na minute sko Pouloulou akufi be sanga na abomi voilà moni ke no bo tomber na ba faute moko ko senga pardon te otikali na péché moko boye olobela muntu moko boye mabe otikala ko senga pardon te. Ba photocopie bazala na bango mais ba commenter Micho auto sala gag mo hommage ya Chico Pouloulou Micho meki sala ngo meki ka voix boy a télémisi bazo so presse bazaki croyant que Pouloulou a sécurité OK voix ya Pouloulou nzoto ya Micho donc tozo sous artère makasi monté lokola Chico Lumbu Jacques artiste ya mutualité misunga yo moko misunga tokate mutilinga la tezake yo moko misunga nga deja na sadere nela sabe na koki na nga Turquie Suède nga na Suède mame na sale fo na kama na dina bela kaponga na si na sadere la pétrolière Grace Mandela. Voilà misunga ya Grace Mandela la pétrolière quoi donc ngai na si na sadere et puis ba misela matu baza pe kuna na kosenga bokende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba mission na ngai misunga ya Grace Mandela la pétrolière. Misunga ezali mutuelle na biso ya santé ngai moko na ba mission na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bima libanda et bimisio kaka misunga ya mama Grace Mandela. Bandeko misunga ezali kokatela mutulinga la te ezali mutuelle de santé oyo epesameli na batu nyonso employé to non employé mutu nyonso oyo akoki kaka kocontribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na bahôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin nzambe akamati molimo na ye misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwa kaswe awa na mbongo bango bazali kofuta na misunga. Ta santé c'est ta vie. Pouloulou na vie de loin na ebisi yo tobimaki ngai mama vie de loin papa Pouloulou mwana omoni babilo mususu Pouloulou obeta munduki kuncha eza biloko oyo soki batie coupe eye pas vie de loin vie de la biso abeti yango esimba tapesi Pouloulou donc bayebani kala. Les artistes sont des pauvres. Peut-être que vous avez pourquoi ce sont des pauvres. Parce que tant que c'est ça, Bino, tu ne gagnes rien. Bino, c'est qui? Au long du stress, au long du ride, on peut signer de l'autre côté. Zamba za molimo na ye nzamba bomba ye azamona mobali atiki famille na ye via mona mobali eza pasi eza bitumba ndenga tambusa ye bomoi na ye nzamba bomba ye apesa biso mpe makasi apesa ye sika tuka bacondoléance na baye nyonso balingaki Pouloulou bacondoléance na baye nyonso to basepelaka na biso tolela na bango bazolela
avant pulula kufa mame pela pena zaki ya lagoni. Voilà. Donc maman Olive batonso babetela ki maboko babaki mama la nzamba pambola e. Eza motema ya mutu abotama na kosala malamu akosala. Soki maman Olive te nga na ate. Donc na o maman Olive asali pona ngai nazaki vivante. Ngai naza vivante. Chez Djongade, batieli bino bilubu ya kitoko, c'est-à-dire awa ambiance ezali kolala ya malonga na ndenge ya deux fois te. Po bazali kotumba ntaba ya elengi makasi ngulu oyo kosepela nango pe poulet na ndenge ya deux fois te. Ndenge kaka bozali komona ezali kotumbama na kwanga ya banteke pe ne eloko ya malili ekosala likambo na kati ya nzoto. Kasi chez Djongade ezali kofonga makaka chaque week-end, c'est-à-dire vendredi à partir ya 16h-5h, samedi à partir ya 12h-5h, pe dimanche de 12h à 3h du matin. Babosani binote tango oye chez Djongade okosepela parce que oza kolia ntaba, oza kolia ngulu, oza kolia poulet na miziki ya elengi. Lokola mokolo ya vendredi bobarna kozwa artiste lokola Suzuki Luzubu 4x4 ye muto abanda kobeta. Pe mokolo ya samedi bokozwa les amis des amis bangonde bakosepelisa bino na bagurumba ya kitoko. Pe mokolo ya dimanche bokozwa Emile alias de Mingongo yende mutu abanda kobuka bino pandi na badanse ya elengi. Pona bino bato bozali na posa ya kofete anniversaire, mariage to cérémonie moko boye bokoki kobenga na numéro oyo +33 63 54 75 181. Chez Djongade awa soko ye okozwa service ya kitoko pe ya malonga po ambiance ezali kolala nde awa. C'est naturel soin. Voilà, merci beaucoup. Bana poto, bandeko bolanda biso vraiment ebele. Na surtout za na moment matanga 2020. Tokotaki yango vraiment na matanga ya artiste comédien ya munene ya mboka na biso Chiko Pululu o atika biso vraiment eza pasi. Donc tozo continuer toujours na ba programme mais lelo vraiment na profiter na occasion oyo na yambela bino ser na ye oyo bazala ekozala na ye pena trop parce que na ba ser na biso vraiment à théâtre boyebi ser vraiment ba joie trop na Chiko Pululu eza mame pela oyo pena zalaki place mutema Chiko Pululu ezalaki ofanda ke soki azo jouer vraiment soki amoni mame pela na gauche o sentir pena ke mama na mwana na ye pena en tout cas na yamba mame pela esalanga plaisir à trop. Mame pela Pululu aza artiste comédien liboso oyo amemanga voyage tokenda tiba oyo tozalaka na ba mame pela tobeta 1 mois pena na kati oyo nasi Pululu na ser na ye oyo vraiment ba témoignage ya bien ezali ya ebele oyo ngamoko na yebi. Donc présence ya mame pela na matango vraiment esalinga plaisir ya makasi yango na lobito solo la vraiment moi muke. Mame pela bonsoir. Bonsoir. Boni. Moente mame pela nabite moente na ndeni. Moente ya mawa ya kozanga Pululu ne okuti tovandi boye. Soki ezaki na ba moyen c'est Pululu ngazalana. Lokwa Pululu azati seke moyen zati. Pululu epa na yo azalaki nani ya pa en dehors ya ki comédien. Tout le monde a bino pena bojoua pena ba tableau ebele Pululu a joué na vie yo zala toujours présent.
Pululu aza un monstre. Aza Chico Lumbu Jacques Pululu. Aza camarade nanga masa nangai. Tant to bandi arsika to bmaina vamoko biso msatu ngai Pululu vie de loin. Donc yaza ko jouer moi nangai to mesana na synchro na jeto ebanaki yango moni a préféré nga pe na préféré ki pour to ebanaki je. Donc aza artiste moko a marqué nga na vie à art pe atiki nga na kati ya art, donc souci vraiment a kati carrière na avant 4-4. Voilà. Mame pela tomona pièce mo bosala Pululu alati bilamba ba karaté azosala entraînement azoluka abeta liboko na libanga boye mame pelo ye wana nabite wana eza ba pièce ba série bozo bima ou bien wana eza tango banzunzingi bandi po tango banzunzingi bandaki ezalaki nde biso wana ezaki biso wana eza na biloko moya ba 2001 2002 eza biloko oyo tobimai nango nzela moko donc loko azali mwana ngai donc fai nazaka wana alors mame pela namona voyage mo tokendaka na oyo Pululu amemaka biso nyonso tu spectacle bosalaka liboso ya gouverneur ya oyo o gouverneur pena kweya na mabela lobi mwana o Pululu ayaki nde po aboma ngai gouverneur aseki alingi akanga mapema alingi apike crise mpo na Pululu nayebi te so ozo raisonne jour yango nazoyebango naoyeba voyage à Brazzaville, Point Noir, Oyo, Bunji, Evo, tu es ensemble, Nayo. Oui, bien, tu vas en voyage quoi. Donc, on est en voyage, attends, il est qui n'est pas bête là, on va tout est. Qui a amitié aux en voyage, na cité, il y a un accès qui bateau, mais il y a un petit banda. Voilà, donc, à tellement Zali monstre, Aza artiste complet, il y a un moni. Bourgmestre alela ki akwei po akoka ko résister te liboso pour so atema betelo moko en tout cas so za makasi okoka te fo katana voilà mame pela nazo rappeler na ndenga ba histoire ndenge tofandaka kaka na baoyo wana eza na jour moko ndeko na biso Pululu sere na biso Masirika ke sona mi repose un peu aswanisa pena Pululu makasi omemi biso na loenge producteur akimi boye na boye ekreya pena kutu bitumba pena makasi mais yo zalaka na ka pona kolendisa ka Pululu mona fabatama na chambre na yo zolendisa eba moral na habite secret na ona Pululu ezalaka nini même Pululu ana kanda makasi mutazala kitakanda Pululu yo kaka mame pela secret na bino mbalezana synchro toyebana makasi Pululu na voyage tozalani chambre moko nga kolata pantalon na ye nalati ketch na ye nalati body na ye donc azali vraiment azali camarade nanga makasi ko toyebana ye baje toyebi kende Pululu asiliki boye so bokebenga ye pela omona okita soki epela asiliki boye bokebengaka Pululu bomona okita ezaka dans l'ensemble so makile ekutani bato mibale ekoma mutu moko donc eshiko pena ki ndeko nanga mutu nanga tosala voyage mosusu na bacomédien ebele tokendaka Angola na Gilles Bavon Mwamba tokende na voyage wana tozalaki plus de 20 quelque bato tu bazongaki mpo tokoma ozonga mutu na nzela na ye ntango ekoma epre biso mpe tozonga cope mo eyeboye tokende na wige toke wige ntango tozongi wige tovandi moke boye babengi Pululu papa na ye akufi na lubango soko totikala biso na ye totikala na 10 jours ya visa fo esila abisenga bifo ozonga longa kini nga nakende matanga papa nga bi eza impossible toza biso mibale papa no akufi alinga na tika yo na matanga mpo na visa ezongi osila tandis que toza mpe na mbongo tokobakisa na biso mpe baséjour en tout cas donc etiko
tina lubango ti enterrement koleka donc nazalaki naye na lubango donc tozalaka na matanga ya papa Pululu bokenda na bino mibale tozalaka biso naye kaka na mama naye na banoko naye bayaya naye baza na ngola na bafamille baza kuna tovandi na lubango ti matanga esili tomoni mpe lopango oyo papa sombaki abike ko Pululu lopango yango tokenda na mama alakisi biso tala place yango mpe en tout cas po tokenda premier tour le tokenda papa azalaki na vie akufa ete wana tokenda biso nyonso bayambai biso na famille papa mpe alakisi biso place asombaki ntango ye mwa azalaki en vie ntango aye kokufa toyei kokensula mama tala place nasombi awa na ngola na lubango soki olingi oya kovanda awa kosestale ovanda osala makambo na yo ozala lese donc azalaki vraiment moninga na ngai donc jour papa naye kufa ngam nazalaki cameraman ya ofilme nakota ntina morgue mpona ozoya papa akufi donc ose transformaka ntake cameraman po moto akozwela peut-être Pululu image azalaka te azalaki te moto azalaki te toyeka biso na ye azali na caméra ngambo nazwi yango nasala reportage ya matanga ntina suka ti epe corps esili bakunzi tozongi tokomi na frontière vise esili tolakisa mikanda baboyi babi fotofutaka $1500 bakongolais oyo bazali kobima deja bakomi na ngambo babi ono bakangi baartiste Pululu na mama epe na frontière angola leta baotinda bato lokwa towumelai na frontière tolalaki kutu lokwa tolalaki tomonike mwa eza te tofuti 1200 après tobima na biso tozongi mpe ndako na eti awa na mutuka totiki ye après nga aketikanga donc azalaki camarade nanga mwa makasi po to liboso oyo nazoka awa oyo ya mbasu ya liboso oyo Pululu tozala na Pululu toza na tournage ntango nazoki poto oyo sikoyo ezala poto ya nene ya mbasu oyo eza na 2010 ntango nazoki poto oyo tozali na Pululu na tournage ntango nazoki ye moto asimbaki nga nazali na camarade moko camarade niyo natyenga na mokongo bamemi ngai boye na pota ti na hôpital mbongo oyo nga nazwaki na mbongo oyo Pululu azwaki tosangisi babeti nga bakisi batonga baanesthésie ntango baotonga nga pota anesthésie esimbaki te ntango baotonga nga pota Pululu akangi nga boye na nzoto akangi nga na nzonga nakangi na nzoto toolela donc eza makambo boye peut-être biso moso tovandi boye toobeta yango tokwatanaka na oseka na leli ti tobimi na hôpital ketika nga ntina ndako na nga na lemba bazalaki camarade na nga so nabengi Chiko donc aoya naza na Kingabwa toyaka na Chiko moko jinola mais pas tellement trop vraiment yaki monstre baobenge ya Bob nga baobenga nga Bobino mpo na système ya German donc bato basola bien comprendre po moto asola bien aza cool babengaka bongo quoi donc azalaki moko na nga oyo mama na nga aza na sa mabele ayebi Pululu papa na nga na sa mabele ayebi camarade na nga Pululu bagrand frère na nga bango tu bayebi ke Pululu so Pululu akotaka Kingabwa mo mpe aza na connaissance na Kingabwa parce que ayaka kolanda ngai camarade na ye amonaka mosika te talaki de Kitambo ntina Kingabwa eza na suka mboka Kingabwa eza na frontière ya Braza comprendre eza na mai ya ngwele na fleuve mais alongwa ana Kitambo neti ti ba aero ba 23h azalira kuna vai na to vai na biso tolia tomila toseka tosala ba cri yana ba cri ba danse oyo tosala na Pululu tokova na chambre boye to bandi ko composer ba nzembo to composer ba nzembo na biso na pese ba cri bon to sango jusqu'à ce que bomona kinga na clip to bina na ye na trop de baboule bona bango bakendaki déjà point noir nga azalaki te na voyage mais Pululu asali tout abengi nga epela yaka point noir na kati braza atindeli nga mbongo na kati point noir nazwi avion nake point noir nakomi lelo papa fali maswak ya lelo te botaleka na clip oyeba fali maswaku aya zwinga na aéroport ake na nga ntina tel place Pululu azalaki Pululu que son âme repose en paix mon ami trop de baboules trop de baplans trop de bapalpa merci alors mama pela na rappeler bandeko na biso ya poto Pululu azalaki garçon moko très bien makasi garçon to perdre oyo
azalaki motema malamu ose rappele na oyo fi moko boye asala accident moto azoka pota moko grave aza na famille te mais pululu atali ndeko na ye congolaise moko boye azoki pena pota grave accident moto siko pululu alobi comme ekuti biso toza awa nga moko na azwa charge ya fi oyo akotisa ba hôpital vraiment landela soin ya fi wana vraiment surtout na mboka mopaya na oyo donc aza garçon moko vraiment azalaki bien mais mamepela kotala ndenge olakisi biso likolo awa babwakelaka mbasu na l'an 2010 tomoni mpe na 2019 ape otaki ozwa lisusu problème ya mbasu yango lisusu nao tozwa yango lisusu problème mbasu yango naopesa merci mingi na prophète Konde Mpolo Dominiki oyo église liloba na Nzambe merci na prophète Konde Mpolo papa molimo ye wana donc ye alobaki totia na losambo Nzambe asunga toyomona mpe mama Marie Olive Lembe Kabila mère des opprimés mama Nzoma mama motema moko mama motema simple ange gardien ya bacongolaise aye koki kozwanga ameminga na hôpital HJ oyo bato nyonso bamonaki baleli bayoki pasi balobi en tout cas mama wana Nzambe apambole mpo kokota na hôpital ya HJ so oza na mbongo te nga lokolo engai katana ndao nazalaki nazoyeba bato mosusu naoyeba bango te nango risola na bato me naoyeba te nasolai na yo donc eza bapasi mobo eza makambo eyayelaka biso na mokili peut-être mpo na olakisa biso badirectif na mama Nzambe comprendre mais lokola mpe esili nango dernièrement toza na tournage na pululu na Lemba epa mayo tozalaki wana tovandi tournage esili pululu anyavanda azela ote naozela mpe na transport ngabise monstre waka pululu odenana tolongwa abi epele ya solo na pululu po ngabaka pululu monstre tolongwaki wana mpe tokenda biso mopanzi ti na re atiki nga alobi na ngai zwa transport ya bandal awa nga na ozwa ya ipene suka kokabwana biso na ye ezaki na jour akabwana bokabwana ye na re jour ya tournage tokabwana ye na re à partir ya 23h alors mamepela 2019 oyo c'est comme si bacomédien bopasse na mwa badifficulté ebele tomoni ozalaki na mbasu tomoni baliwa mosusu mpe elandaki bacomédien mosusu tomoni ndeko na biso météo lisusu babwakeli ye mbasu na même année mwana mama tala cadre kitoko oyo batieli bino mpona kose détendre kitoko avec un pacte d'idéologie chez Djonga 1 oyo efungwamaka tous les jours du lundi au dimanche oyo soki oye awa oza mobimba na ndenge ya kosakana te awa chez Djonga 1 spécialité ezali nde biloko ya kotumba moyen te mpo awa batumbaka taba ngulu soso poisson mpe biloko mosusu lokola makemba bafrite mpe biloko ya ndenge na ndenge chez Djonga 1 esengeli koyeba ke awa na restaurant bafongolaka kaka kobanda mardi ti jeudi à partir ya 17h ti minuit kasi tuna ngai nini boyeba mpe bokangake chez Djonga 1 bazali na mobange na salle polyvalente mpo na bino bato nyonso oyo bolingi bosalisa lokola matanga mariage réunion to église oyo ezali disponible mpo na moto nyonso chaque week-end kobanda vendredi samedi dimanche à partir ya 17h ti 2h du matin oza mobimba soki oza na posa oluwe salle oyo okoki kobenga na numero oyo 06 35 47 51 81 oyoki omoni ondimi ya kosambeza te chez Djonga 1 awa soko koti oza mobimba mpe osepeli elengi adresse eza kaka se moko 45e rue na commune ya Paris Romainville 93 230 chez Djonga 1 nyonso ezali naturelo soin même année toyozwa lisusu liwa shiko pululu nayebi te baproblème nyonso to ezoya tout autour ya baartiste comédien est ce que ezali komekana te entre bino na bino eza biso na biso vraiment moto ameka mninga te po toya moto po moko te toya makila moko te po neti nga soki bacomédie bato bamekanga nde basi balianga kala comprendre po
eza mama mokili yaka eza liwo ezoya partout na bato baza bacomédien te bao baza bamusicien badocteur bazokufa baministre bazokufa bazobela ozo comprendre donc eza makambo ya nzambe eza vent oyo ezotambwisa bato nyonso surtout liwa ya genre ya pululu oyo ezaka eno moto aliali akufi esalemi trop na année surtout tosinale bana poto mosusu peut-être baobule moto akufima osibiti bongo ezaka ya pululu cameraman na biso moko mpe azala na delvo vasin na bango mpe auta okufa bongo kaka ava pululu bafandi na ye balali na ntongo aza te ndeko na biso moko ya monteur mpe na CMB na l'an 2015 ye bakufaka bongo tokabwana na ye na butu ake alali po ebele bozoluka bointerprete yango neti pululu asimbaki kisi moko boye neti soki nini surtout pululu akosimba kisi te po ntango pululu abimaki chiko pululu monstre asimbaki kisi te azalaki na santé akufi nango te azalaki mpe na bavoyage oyo asali te azalaki mpe na bapasseport oyo ezalaki plein asimbaki kisi te asimbela ngo nini asala album na ye trop de baboule esimba biso na ye totekango na point noir totekango na braza wanaki camarade na nga natie sak na mokongo soki tokomi na role nga na mama ya mwana soki tobimi na role tokomi bamaster po asololaka bien très chic pulu so bandonika ketch bokasaka ezongi na magasin mais alataki nango donc asimba kisi te mpe aza na race ya kisi te so aza na race ya kisi nde bongai bato nyonso nde balobaki pulu ajouaka susu te esalaki bato meme nga mpe nazala jouer susu ezalaka barande yango ono baproducteur motema mabe mpe erenyaka entre bino mpe non moto aza na motema ti motema basala mibale basala ya malamu na ya mabe motu moto aza na motema mocentre art tout le monde aza na motema mibale ya mabe na ya malamu alors faut kosalela mingi ya malamu mpo on ne sait jamais lelo pululu akomaki frère pululu akomaki na pasteur azolandele suivi pululu azalaki susu pululu bato bayebaki te comprendre mais pululu akomaki mpena boye na tout droit na nzambe lelo nzambe azwi ame na ye mpa na ngai eza pasi mais eza esengo mpo ayebi de ya nzambe mais mama epela kotala témoignage oyo opesi pululu akomaki olandela nzela losambo mingi peut-être nzambe aboyi pululu akoya na bambeba ya bisengo ya mokili yango peut-être abendi ye kaka mso mo avant bon eza liwa oyo epesi pasi mais na miso ya nzambe eza liwa oyo basantu bakufaka nango comprendre na miso ya nzambe eza liwa basantu olali okufi ozongisi molimo na kimia oyo ya biso basumuki eza fo bela oleka na basouffrance okemba osisa balare lulu azalaki awa dimanche ayaki kotala mama azala na ngola aya koto ayaki kotala mama ayaki na famille na ye na mwasi ne maa koko na bana bayaki bavandi toute la journée ameli asepeli abimi ntango azongi na ndako me ba 2 heures akekufa surtout témoignage moko tozwaki ya ndeko na biso shiko ya kitambo yozala na kitambo te nayebi te so oyebi louison yaka nayebi te soki oyebi garçon oyo babi ye mpe afanda mingi na pululu nayebi te selon batémoignage oyo toyokaka mpo amekaki mpe osala mwa baémission est ce que oyebi ndeko afandi pembeni nga siko nde na boye nga na mwana kinga bwa mai na kitambo bayebi nga tanke star te bayebi nga masa pululu voilà esika nyonso pululu akota en tout cas soki eza 20 nayebi 19 na kitambo bamasa ne tout bakomai bamasa na ngai mpo so naye tala pululu aomemanga place bamasa na ye baomema biso na staff tovandi tobaye mwa boki tolie bango mpe bafuteli nga transport na zongi donc nga na kitambo nayebanaki tanke artiste nayebanaki 2 fois artiste na masa bamasa na nga akomai mpe bamasa na ngai voilà alors mame pela kotala yo boye c'est comme si otikali na shoki munene na motema alors mpona bandeko mosusu baloba pululu na vie de loin vraiment bazalaka na attente ya bien te bamosusu balobi pululu mpe parmi bakozi aliwana ekoza mpe basusi ya basouption mosusu bandeko na so ya bateatre bakosela ye ya bapoison tout ça yo nayebi ozala bilobaloba ocomprendre bilobaloba mpo yaka motu moko ozotuna likambo existaka te ozopesa yango position pululu na vie de loin nayebi si yo tobimaki ngai mama vie de loin papa pululu mwana omoni babilo mosusu pululu aza obeta munduki kunca
eza biloko oyo soki batie coupe eye pas vide loin biso abeti yango esimba ata pesi pululu donc bayebani kala nga alingaki nde yo oloba mpona kolongola bato image wana mpo nga nayebi vide lo aza pire moto ya pululu voilà bato fo balongola image wana pululu akoki kotiela vide lo poison jamais aucun jamais mpo pululu aza leader na ndenge na ye vide lo aza leader na ndenge na ye Mama Epela aza leader na ndenge na ye so tokutani osanti ke bato bana même synchro bato bayebi synchro eza nini synchronisation ezali bato bamesani nelo au monde donc nakosala mouvement moko boye accompagne yango na maloba ozo comprendre donc tokomai na niveau wana pululu aotiela vide lo poison te baoyo basalaki vide lo examen soki na kindoki na bango so na bahôpital na bango nde bamoni ke pululu atiaki vide lo en tout cas nzambe alimbisa bino bokaniselaka motu mabe te lokwa bokute nango te na minute siko pululu akufi bebisanga na abomi moni ke non botombe na bafaute moko bokosenga pardon te otikali na péché moko boye olobela mutu moko boye mabe otikala kosenga pardon te donc avant koloba faut kokanisa comprendre hein voilà merci bolandi Mama Epela Sœur Pauline Lumumba na asi oyoki Mama Epela na bapiesi nyonso ozwi wana pululu mpo eleki ebele eleki vraiment ebele ozo raisonner image ya pululu mingi ozo raisonner neti pièce nini yo bosala na pululu pièce tosala pululu nazalaka koteka kwanga ye azalaka mwana ngai nao raisonner na pièce ya mwana koko lere azali kobina na orchestre Mbali Osombo nao raisonner na pièce na nga moko touta kosala nai na Kingabwa azali koteka boudin aoteka nzete donc aoteka boudin azalaki mwana papa to bolin mwana papa danga comprendre donc nazo raisonner na bapièce ebele oyo eza marqué po pululu azalaki maître attaquant tozana raisonner pièce moko totourna ana kati ya lopango na bango ya monstre place koma monstre eki soki okoti boye monstre abangisa yo asomba maske na ye wana autosomba nzambe na ngai Mama Epela nayebi te Aïssa Mezoba Koko Arafat Angèle Moussoeli Makizembe Sœur Pauline Lumumba bocomprendre ka Mama Epela vraiment aza émotionné boyebi ke parmi bato pululu alinga ye makasi Mama Epela aza na kati je pense liwa pululu eza vraiment choc ya makasi mpona bandeko na so ya Mama Epela donc nayebi te eza mawa eza pasi Mama Epela zala motema munene ka mama zala motema munene zala na motema Mama Epela nayebi te eske tokopesa oka parole asuka mpona moni c'est comme si tension no emati makasi mama merci nzambe azwa molimo na ye nzambe abomba ye aza mwana mobali atiki famille na ye vi ya mwana mobali eza pasi eza bitumba ndenge atambusa ye bomoi na ye nzambe abomba ye apesa biso mpe makasi apesa ye esika entuka bacondoléance na baye nyonso balingaki pululu bacondoléance na baye nyonso to basepelaka na biso tolela na bao bazolela babi esengo na bao bazokende na place ya matanga ke bato mawa na bato baokende na feti lelo tozangi pululu Chiko Lumbwa actrice Jacques nayebi te so tozwa susu remplacer api bafotokopie bazala na bango mais bakoma te misho autosala gag mo hommage ya Chiko Pululu misho ameki osala yango ameki ka voi boye atelemisi bato nyonso place bazalaki croyaki pululu aseki oke voi ya pululu nzoto ya misho donc tokozwa lisusu artère ya makasi mbongo te lokola Chiko Lumbu Jacques artiste abwakaki bato ebele na album na ye na trop de baboule azalaki na studio aopréparé bachan na ye bato nyonso to wana mingi nayebi na ngola na poto en tout cas bokanga motema te quoi bolakisa bolingo wana pulula bataki kobwaka ata na bomona ete asabwaki yo ntango album ebimaki bato nyonso basepelaki merci beaucoup nzambe asomapela ndeko alingi apesa ya mso mwa témoignage ya moke nayebi te mpo alizwa témoignage nini alingi opesa Mama Epela bon Mama Epela nayebi te so aza na bonne mémoire ntango tokataki voyage ya Ridi Kifusia tovanda na ngiringiri epa na ngai Mama Epela Irene Buibui tovanda na ngiringiri voyage erate biso ya Ridi Kifusia topesani bulu ngai pululu na Mama Epela Mama Epela yo na pululu na kwemboe wana champagne azalaki na noir champagne bien Mama Epela yo na pululu kaka na kwemboe nde nini Ridi Kifusia
voyage on a redi ya mise simbite boendenge nini sikoyo mama epela zengine lelo lomo za sana pululu mama kei wapi atiki biso ye wana to bandi oseka mama epela lobe ya bino papa nga na moni mbongo braza pe ozanga biso te to futa mbongo na ndenge na biso to katisa po ba oseka biso soki ba moni ke no to keite ba oseka biso mostre pas benga bi mais yoka biloko yasa benga ochichi ochichi yoka ide ochichi alobi ayebisi pe buibui mbala moto zaki na ndeko na biso ya jour akikoko autra selemba wana atika mandefu mamepela otonga tokende braza wana kombo ochichi mamepela kombo ochichi wana oyebia wana eza kombo na ngai kombo pulula za benga kombo na ngai ochichi Georgine Sambo abenga ochichi nga na obenge Jacques Lumbu bozali na basekret ebele ya mamepela tozalaki na sekret ya makasi pena te tozali na bolingo makasi yo voyagaki na biso monaki namonaki mamepela ntango baswani na masirika eye grave esengaki kanga na ye oui nayebi nayaki na voyage donc so tovoyage na pululu tosombaka eloko liboso tosomba DVD tosombi ba CD bafilme mamepela nakata yo te esalanga mawa jour sikoyo natiki pululu na masirika baobunda na bi pululu sikoyo ayaki na charge ya bato ebele producteur akimi natambola oyo mobimba sikoyo naotuna na bi awa na mboko nani aorene babisinga mwana sasu moko boye azawa nabi ndako ya sasu eza wapi nakenda ti kuna na toka porte nakosi bango kutu zakari nda tindinga zakari aza na boaza tindinga aza na besoin trésor ngeso ayamba ye basoda bayebisi trésor akotisanga nakuta na salon ya président sasu basede na bino etandami wana tala ebele namoni na basede ebele ezalaki bilongi ya pululu nde eza neti en tête d'affiche mbala moko nayebisi mwana sasu trésor ngeso oyebie nayebise na bino toza kutu na pululu awa trésor ngeso akabelanga mbongo ebele ayebisinga bi pululu aza na mboko oyo abi kata masolo nyonso oyebisanga yelanga pululu nasi bomonaka ke producteur malgré akimaki jour yango kaka babundaka na mpe ekomaki bisengo mosusu bon biso tomesana na biso deya na baproducteur bakimaka biso ezali ke no bakima biso tro baproducteur bakima biso tolakisa bango mpe ke toya baartiste poso producteur osuki biso sikoyo tosalelaka ke artiste po artiste ya bukana te aza déjà artiste aza art est ce que trésor ngeso abengi bino trésor ngeso abengi biso te peut-être abengi na batelefone na bajino la mpo batie telefone oyo eza ke motu nyonso aza na besoin abenga na famille pululu akobenga na numero wana akobenga na tout le monde te o bafilme mo boye mamepela bojwaka na résidence ya président sasu c'est comme si bafilme yango ebima te ezalaki ya bango moko bafali babimisa yango so babimisa yango te bapesa biso caché bango bakotala bango na kati ya ndako eza na problème te eza déjà marché na ezala bien bapiese yana vraiment bosali na famille présidentielle na bakare ya président sasu ezalaka na oyo bapiese yango vraiment elingaki ezala kitoko makasi bon etekamaka kuna na oyo te etekama kuna ndenge alingaka sala so avoyageaki nango asali talaka basede liko emonana basusu tro te bao basomba première qualité bon nayebi te so acontinue po azali ne producteur te ane baron ane na mbongo na ye alinga saka mwelo mo po asepesa baartiste so azali producteur yanga nyonga ebele alaka bimisa mpo tozwa vrela ozwa itaka mawa ebongwama esengo mawa ebongwana esengo na seconde tokomi kokota agence papa makotinda mbongo na kini vraiment ezalaki eza surprise ya voyage eza mabomba mi ya nzambe ntango nzambe ayebike bato babimi bake koluka toke koyiba te sikoyo fo apambola bino kaka mamepela en tout cas merci ndenge oacordenga vraiment interview nalobaki nakoyamba bato nyonso mais soki nayambi yo te eza neti nayambi vraiment bakolo matanga pena te en tout cas esalinga bien vraiment ndenge ondimi koleka na miko na nga par rapport ya masolo mosusu tozala bete na pululu bavaler oyo azalaki kopesa yo
namonaki vraiment nde nayambaki sai moto etikalaki pena nayamba ezalaki yo vraiment antoka na osengo nanu merci premièrement. Merci à trop, merci. On a pu nous enseigner encore maman Olive Lembe Kabila. Maman Atika Bartis, c'était sur Bakoufeli, maman Leka Kiawa. Babi maman Sali G de 20. Salaki geste makasi biso to yaki na ba caméra. Maman Salaki G de 20, le col a donné en 2020. Prostate eza maladie eza na makambo ebele mais na 2 minutes na kolobaka ba point essentiel. Tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka ba papa. Balobaka ete prostate utaka beaucoup plus pona ba papa oyo basalaka rapport sexuel mingi mais eza bongo te. Prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakoma na difficulté ya kosuba, c'est-à-dire papa soki amoni déjà oza kosuba masuba eza kobima na vitesse te, oza kosuba masuba eza kobima na denzela, oza kosuba posa ya kosuba eza lisusu te, eza osila te mais masuba pe ezobima te, yebake no papa ozo développer la prostate. Prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle, donc pona nini ekomi na inflammation na niveau ya prostatite, donc ekomi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyebake no oza déjà na kati ya prostate wana. Prostate wana traitement nango ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim tozana traitement sans opération ya prostate, quel que soit ozo kosuba masuba eza kokende su na vitesse te ata 1 mètre ekoma kalisusu te, ozo kosuba posa kosuba ezo sila te, yeba yaka na lombango na cabinet docteur Hakim Jebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien au s'abonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate. Donc tolobi prostate wana ememaka faiblesse sexuelle, prostate wana ebomaka, prostate wana ezali maladie moko mabe oyo eza kobika na produit naturel na cabinet docteur Hakim. Merci maman Olive Lembe, merci maman, merci beaucoup maman Olive Lembe, moi c'est président Kabila. Donc ozaka na motema na biso yango wana otika biso te, merci maman. Soki yo te mawatro donc ezalaka yo nzamba pambola yo apesa osu ya mingi oyo salaka ata bato basali place bango basuka nde place yo bandaka. Merci beaucoup maman Olive Lembe Kabila. Bato ba comprenaka Marie Olive Lembe na Marie Mardelin aboti maman na Yesu. Marie Olive Lembe aboti ba Congolais. Marie Mardelin azaki mwasi ya Joseph. Marie Olive Lembe mwasi ya Joseph. Eza des noms au kokani. Donc faut tirer attention pourquoi toujours les deux noms na côté mobile côté mwasi et puis na philosophie sotalango bien eza ba trace nzambe. Mama pela côté la lelo comme au côté neti moi polémique. Est-ce que beaucoup banda ko expliquer bato ya poto teke ba comédien na mboka na sope ba souffra pe ba encourager bato neti ba maman Olive o bazana mitema père moko boye ya ko edaka bino pe ba artiste comédien ba ndeko na biso ba congolais o bazana na libanda mboka ba yebiki maman Olive azana pona ko edeka ba artiste maman Olive ida bato nyonso mutu nyonso to azana pa so ko senge ba maman Olive obengi mbe maman Olive ayoki en tout cas ko sunga yo pa sunga ba te belé bato bazwa bandako. Est-ce que baza ba artiste te nzamba apesa bato bandako apesa bato ba mitu apesa bato ba vie et ali eza mabete kozana na mutu moko o nzamba pamboli po pambola baninga balobi ezaka na moko ba pambola kana libota po asunga bandeko mosusu. Maman Olive asala ngona nkote ayiba te azana e femme rurale o azoki maboko na e akitaki na mabele pona kolona biloko nyonso apesa biso asombi ata moko te ebimi na mutoki na ye moko po bato mosusu mama pela tika na profiter na tuna question oyo bato mosusu balobi maman Olive ayaka na bado humanitaire soki mutu akufi mais oti opesa témoignage ya munene awa ke ozalaki na hôpital mosusu maman Olive azwi en charge ya changer hôpital ba témoignage yana mekana ko expliquer bato balobaka yalanda bino ka so bokufa non bato nyonso bayebi ke avant pulula kufa mama pela pena zaki ya la goni. Donc maman Olive bato nyonso babetelaki maboko babaki maman la nzamba pambola e eza motema ya mutu abotama na kosala malama kosala soki maman Olive te nga na ate donc na o maman Olive asalaki mpona ngai nazalaki vivante ngai naza vivante comprendre
donc atie soin na ngai na mise en place même bato baza libanda mboka bayebi hôpital wana baindien c'est combien par jour mbetu ça na première wana ouais ça la première place maman Olive atiaki yo yango wana place ba opéra Kofi Olomide non place ba opéra Kofi mais eza vraiment hôpital ya cher na Kinshasa eza hôpital ya cher na Kinshasa eza na ba norme nyonso na kati mbetu eza na $120 par jour voilà autant que na sali un mois bana poto bandeko bazali banda mboka na Afrique na Angola batindaki ba aide na bango eyaki ba aide humanitaire eyaki merci na bango nyonso tu nzamba pambola bango apesa bango pourquoi pas na maman même pelobeti lisolo kitoko soki pena batiaki na hôpital yana en tout cas ngape na apesa félicitation na maman Olive po na kitambo bana kitambo degré basepeli na maman Olive degré kitambo mobimbe sepeli na maman Olive bamoni maman Olive atindi pena camion ye kotika biloko na lupango ba pululu vraiment degré bana kitambo basepeli na maman Olive en tout cas tokozwa idée te bakozwa idée te yazaka ne bongo aza motema o nzamba pona asalaka te po azela lobi bapesa ye merci bien po bazongisela ye asalaka po ye pe un jour mokolo okepa nzambe alakisa bolamu na ye asalaki toza na kaka na mama moko wana oyo banda kongo ebanda ke mama présidente moko aza sortant mais avivaka na kati ya mboka oyo ebele balobaki aokaba mpo na mobile na président non sikoyo mobile aza te mais nazosala toujours baacte concrète donc bopesa pe merci babi le bienfait n'a jamais été perdu oyo asali malamu tozongisela ye malamu oyo asali mabe tomema ye na nzela ya malamu mpo azongela te donc eza initiative ya bien mpona bandeko na biso mpe basungaka biso bayedaka biso ndenge mama Olive ayede biso toboyi mutu te baartiste partout au monde les artistes sont de pauvres peut-être boyebaka te pourquoi ce sont de pauvres parce que ntango tosekisaka bino toganyaka rien bino seki olongoli bastress olongoli baride opesi nga eloko te mais nzambe oyo apesi nga makasi wana akotinda moto en travers yo asepelika ndenge yo oseki osepeli nazone benga na mama epela wana boye kabela ye boye surtout baoyo nyonso tu basungaki ngai ntango nazalaki na pasi estce natiaki bango dikidiki estce ngai nayebi banimero na bango bakombo na bango te balokaki kaka motema pasi na mawa wana nde basalaki lisungi donc lisungi eza vraiment permis na kosala yango na bato baamite ya malamu mamepela esalinga mawa olobi niveau komaki déjà espoir elongwaki kutu ya mokili mais kotala osepelisaka bana poto ebele osepelisaka bato ya monde entier mais eza na association moko te ya bana poto basalelaki one fiske ata cotisation ke place mamepela aza wana eza place ya mabe mais maman Olive na motema malamu na ye quand même asalelaki nga cotisation te mais mutu na mutu apesaki ya ye oyo azalaki nango akokaki ok donc basungaki nga mpenza ya donc basungaki ngai ntina otambola boye basungaki ngai ya jete merci mpe bana poto yango merci na bango baza bandeko na biso bayokaka mpasi oyo biso to makila pardon to makila moko donc toza biso nyonso bana nzambe biso tosambelaka nzambe asunga biso neti na Australie na zi kuna bamoto ezopela bato bazozika baokufa ezosenga losambo ya bato bakongole bosambela mpona baninga baza kuna pendant 3 mois moto ezopela bato bazozika eza mpasi pusu baya bandeko na biso pourquoi pas biso mpe boyokela biso mpasi mpo toya bandeko na biso on est tous le même farine dans un même bad donc tozaka bandeko tolingana c'est tout merci alors bana poto émission na biso sans polémique mamepela a remercier bana poto nyonso bosungaki ye na moment difficulté oyo azalaki obela malade ya mbasu a remercier mpe lisusu mama Olive mpe oyo asungaki ye donc eza teke mama epela akumisi kaka mama Olive bino bana poto aignore bino donc akumisi bino bana poto akumisi mpe mama Olive donc totia polémique te vraiment na kati ya émission oyo donc mama epela nayebi te soki oza na mwa mabanga mo baremerciement oremercier non mabanga pene eza te mpo merci na bato nyonso tu oyo bazolela na biso bululu lumbu Jacques artiste en tout cas nzambe akopambola bino nzambe akotika bino te baoyo baleli na biso nzambe akosalisa bino akozongisela bino esengo ntango bokozala na pasi merci beaucoup na tout le monde akolanda émission oyo en tout cas napesi bino badédicace bamerci mbula sika ya malamu 2020 tomekana kochange biso na bino tozalaka bomoko totambwisa bomoi ndenge nzambe alingi parce que la mort c'est la nature nous tous nous devons passer après avoir passé il y aura une autre vie la vie éternelle qui suis-je voilà merci à Mama Epela en tout cas
mpo na nga vraiment nasepeli makasi na parole tout mamepela alobi depuis début ya émission vraiment osante ke mama prophétesse en plus alakisi biso pena azalaki na bolingo ya pululu azalaki pena na bolingo ya pululu ya makasi papa luison nayebi te avant totelema na so na mamepela mpo tobima boye ensemble bato bamona pena toza na kati ya matanga eske wana mwa bambote ya kopesa bana pe en tout cas na remercie nanu mamepela affectueusement appelé par Chiko Pululu Ochichi to rateka Redi Kifusi ya boye Redi Kifusi aza aventurier baseki na sepeli makasi komona mamepela donc yeyo pena mutu na yebisa ko journée na Vélodrome mamepela baba monima na yebisa ko na Vélodrome soki mamepela zalaki ndenge na bamakamso yango mwa ndambu na lobi donc sama bambote poto obima bon bambote na ngai na opesa na bana mambo baloba na poto Pululu azaki masa na bino René Mbongo Daddy Mike Muninga ya Pichundala Jules va Mongu Emedi Bendera Pululu azalaki masa na bino Titi na Italie Pululu azalaki mutu na bino boye makambo tozala ngo quel piano yo azosala makambo ekosala ke Pululu akunda mape donc Alex ke aza Muninga Pululu na ya bomona ya kilote Dr Dersi Bilukidi ya kolobela kuteza tebi yango na toye pa na bino toyebisa bino ndenge nini makambo zoleka yango monike na défilé merci donc Emedi Bendera bambote belé merci beaucoup merci Champagne Bienga Aïssam Ezoba tozana mamepela yeyo Eliezer azwaka mingi mamepela en tout cas merci à mamepela oyo tozana na résidence ya bapululu awa donc bomona awa déjà installé biloko tout musique ezobeta donc matanga pena na kitambo ezali bomona pena bato bafandi ebele pena matanga pena yengo ezali Eliezer soko ko balancer biso vraiment esala biso bien donc to continuer matanga en tout cas tokati na biso awa merci beaucoup